batata eba mama Ngunza kalunze iko batata eba mama Ngunza kalunze iko Ija mpasi ya lumwenene kalunze iko Kanani walukudidi Zozonga nguza ntoto wa usuka sezisuka Ngunza kalunze iko Ija mpasi ya lumwenene kalunze iko Kanani walukudidi Zozonga nguza ntoto wa usuka sezisuka Ngunza kalunze iko Ibambuta yebaleke Ngunza kalunze iko Yenge kuzulu batata ba mama na bino nyonso balandi émission Congo Racine bobo mesano ngonga yango ekoki ngonga oyo tolobelaka culture na biso africaine ngonga oyo tolobelaka bonzambe na biso ya bato baindo ngonga oyo tobetaka masolo na mai oyo etali ba prophète na biso yango ekoki esengo ezali ya kokutana so elongo na bino na poko ya lelo na tina ya kolobela mai oyo etali biso tolobaka yango pe tozali koloba yango la seule émission oyo ezali ko promouvoir culture africaine ezali kaka émission Congo Racine et tobosana pete la seule émission oyo bango moko balandaka bango moko batata bango moko banlongo ko banda na numéro 1 na biso Yemei Mfumuki Mbangu pena baye oyo batikali balandaka ezali kaka émission Congo Racine pambate awa masolo muso ebetamaka te soki maye oyo etali culture te soki maye oyo etali kibonzambe te ndene yango wana maye yango etali kibonzambe bien que moi ba nkokoso ezali moi te me bankokoso ezali pambate nanzela bien nanzila Congo désordre vraiment ezali oyo ye moko Mfumuki Mbangu alobaki na Mbanza Nsanda qu'il y aura un désordre spirituel nde yango tozali komona désordre spirituel bandeko bangunza surtout pas ya bangunza désordre spirituel vraiment ezali uniformité ezali te total bandeko ba chrétien bango tongo balobi ete Noël bokomona ete même mutu asambelaka na néo apostolique ayebi mokolo yango ya Noël même mutu asambelaka na protestant ayebi mokolo yango ya Noël même mutu asambelaka na catholique ayebi mokolo yango ya Noël même ba ndeko na biso ba groupe de prière bako célébrer kaka mokolo oyo bayebi pona Noël mais total na biso na nzila Congo tango tolobi Noël total désordre total poto mususu kuna apesi mokolo ya ye apesi na date na ye kuna apesi date na ye kuna apesi mokolo ya ye na date na ye bozomona en tout cas ezolakisi ete boyokani eza te désordre spirituel oyo Mfumuki Mbangu alakaki nde yango wana et pourquoi pas toki kosangana toyeba soki mokolo yango tokozwa oyo ya mbotama ya Mfumuki Mbangu bien que c'est une date aussi ozali koposer ba problème ebele oyo muto nyonso azali kopesa date oyo ya yebi mais ezali pasi parce que ngunza nyonso akoya ye akutanaka na Mfumuki Mbangu ye amonaka Mfumuki Mbangu mais mutu nende kontinga ezali boye yo mutu bokutanaka na Mfumuki Mbangu yo mutu omonaka ye yo mutu alobelaka tango nyonso et mokolo nino kotuna ye apesa yo vraie date oyo ya botama parce que ba confusion oyo elongo un peu ba divergence oyo tolongola yango pe
ezali pasi, ezali pe soni. Ezali soni. Ezali soni. Donc esengeli tozala bomoko. Tozala uniforme. Ate saleli na biso. Ezali bomoko te. Je pense que ndeko Ntinga kendaka un peu partout à Monaka. Koto muso kei balobi longo na mapapa. Koto muso kei obiso to longo na mapapa te. Koto muso kei babwakeli yo ba mai. Koto muso kei biso to bwaka ba mai te. Mais biso nyonso kaka toyi kotanga kombo moko ya Mfumu Kimbangu. Bokesani oyo ewuti wapi? Pamba te Mfumu Kimbangu azali kaka moko. Mais pona nini bokeseni o ya makasi pe lisusu? Désordre spirituel o ewuti wapi? Bandeko. Okomona nulle part pas ba chrétien. Soki mutasambelaka na néo apostolique, aloba na muta catholique ete yo bunga nzela. Non toyoka yango te. Muta catholique aloba na muta protestant ke yo bunga nzela, non toyoka yango te. Mais boya na nzila Congo. Bon mona koto suka ya désordre ezali. OK, pas batu yende ko na biso avuvamu. Baloba ete bat église noire bango babunga nzela. Mais biso tozali nzela moko. Mokonzali moko ezali Mfumu Kimbangu. OK, pas batu aseka. Baloba nini? Batu ya vuvamu babunga nzela. OK, pas bat église noire. Balobi nini? Batu nyonso wana babunga nzela. Mais bandeko bangunza. Batata ba mama. Bino bato zali ko na ndeko Ntinga na poko ya lelo. Est-ce que boki ko sosola te na tina likambo oyo? Pona nini babiloko ya boye? Est-ce que zali tozali ko tia sango malamu? Est-ce que zali tozali ko luka ba pouvoir na biso belolenge nini? Et surtout soko ke yipe bandeko na biso kimbangi kuna kutu mekati. Kuna ko mekati. Bato nzila Kongo balobi bakimbangise baza ba chrétien. Bango mo bakimbangise balobi bato nzila Kongo bayebi makambo yana te. Tokende tozonga qui dit vrai. Nani azana bosolo. Toyebi sonyo soete musala ya Mfumu Kimbangu ebandala nkamba. Na 1921 Mfumu Kimbangu atu molimo na nkamba. Nkamba oyo Mfumu Kimbangu azula molimo. Kamba oyo 1921 Mutuna ndeko Ntingi. Est-ce que ezali le même Nkamba il y a 2024? Point d'interrogation. Nkamba oyo bato amonaka te bamonaka. Bakufi balamukaka. Bato batelemaka te batelema. Maladi ya ndenge na ndenge esila. Mutuna ndeko Ntingi azali kotuna na poko ya lelo. Et je pense que il y aura aussi un plateau spécial na tina Mutuna wana. Donc je lance déjà une invitation pa bangunza et pa bandeko nyonso. Oyo ba moni ke ba kokoka koya ko répondre na Mutuna na plateau ya ndeko Ntingi. Mon numéro est là. Prenez mon numéro, écris-moi même sur WhatsApp ou bien bengangai. Pour un plateau spécial na tina Mutuna wana. Tolobele un peu mayo etali nkamba. Pouvoir wana, nguya wana 1921. Est-ce que ezali bezalité? Total la mboka ndenge komi, total la passe komi na mboka bande, koto kende tozonga. Mingi tosela ki gouvernement bimi, mais nous allons voir comment est-ce qu'ils vont marcher. Est-ce qu'il y aura des changements? Point d'interrogation. Et à chaque fois, ndeko Ntinga azali koyebisa bino tango nyonso. Ce n'est pas la politique qui bloque notre pays. Total. Et ça passe. Nkamba ya 1921. Eza yango, bien eza yango te. Pamba te, biso zero ke nkamba. C'est bien bon. Babaki si pe comme Jérusalem. Est-ce que sengeli nkamba ya wana?
va changer yango ba kombo ou bien tika la kaka nkamba ya 1921. Ce sont des questions que nous devons nous poser. Toyeba nkamba oyo ezalaki mai na yango ya pamba soko ozali na misala ya mabe odindi kuna mai ekozwa yo te. Mai wana ya nkamba ezali mai ya nkamba ya 1921 ou bien lolenge nini? Et je dis que il y aurait un plateau spécial na tina studio wana numéro de jeune de Konting ezali ozali kolanda biso au moni ko ko participer to lobela un peu nkamba obengi biso to classer parmi les intervenants okoya ko pesa point de vue na yo parce que pas c'est l'équipe yemoko lobi il y aurait un désordre spirituel yemoko lobi na kotinde la bino kwa tulendo yemoko lobi na kotinde la bino longi. Où en sommes-nous maintenant? Na ba promesse wana nyonso Mfumukimbangu apesa ki toza wapi? Toza wapi? Est-ce que longi yango to yambie be to yambie te point d'interrogation. Nkwa tulendo aye benono aye te point d'interrogation. Tozali koyeba te. Mais mingi déjà ba mibengi ete bango ba nkwa tulendo. Bango ban longi. Et laissez-moi encore vous poser une question ce soir. Yo mi bengi longi, yo mi bengi nkwa tulendo. Abongo sikoyo tolali tolamuki toki nkwa tulendo ye moko akomi. Ndeko. Siko yo dejo mi bengi nkwa tulendo. Ndeko ntinga lobi tolali siko tolamuki boye to mona nkwa tulendo ya ye. Yo ko sala nini? Okokima okozala kaka na mokili oyo ou bien ndenge nini? Hein? Parce que c'est une aventure bandeko. Comment dans un pays où tu dois vivre na bankwa tulendo? Pas si ya boy souffrance à boy. Pas si na niveau nyonso. Nyonso ici, et ça passe. Kaka na Congo tu dois vivre na ba divinité. Na ba nzambe na Congo. Okute na mutu kabi eza nzambe, nzambe bino bosambela keza ye. Mais botte la souffrance. Botte la souffrance. Bandeko, mutune ndeko nsingi. Yo mi bengi nkwa tulendo. Toboyite, tolobiti ke so nkwa tulendo te. Totangi pe komba ya mutu te. Mais tolobi o mi bengi nkwa tulendo. Mais le jour où tokomona siko nkwa tulendo ye. Parce que Mfumukimbangu ba nkwa tulendo moko mdako ya, ba we belete. Tango kobanda misala na ye, na esale liboko yeba. E nini ekosalama? Bandeko, eza pasi. Eza pasi. Eza pasi. Totika koyokisa Mfumukimbangu soni. Et si toloba yango na émission passée, personnellement j'avais dit ça. Excusez-moi, aussi nazongela yango lelo. Que Mfumukimbangu aza na chance ya batute. Mfumukimbangu aza na chance ya batute. Batu nyonso azali kozwa pamba. Pamba. Kaka toli komikumisa biso moko. Tozali koyeba te. Pamba te confusion. Confusion. Tobelela ye moko Mfumukimbangu. Mingi pe lisusu olie babela Mfumukimbangu, olie basambela nzambe. Tokomela biso ko sambela bana ya bangunza. Tokomela biso ko pesa lokumu pe ya bana ya bangunza. Tala désordre, vrai désordre spirituel yango wana. Est-ce que mwana ya ngunza sa ngunza bendenge nini? Bino tozali ko na ndeko ntingi na pokwa lelo. Yo muzali ko ndeko gumba mela mwana ya ngunza. Mwana ya ngunza sa ngunza bendenge nini? Botala bangunza ndenge bo baby si musala ya Mfumukimbangu. Tala esale na biso. Est-ce que ezali esale ya 1921 ou bien esale ya 2024? Hein? Nous devons nous poser ba question hein? Est-ce que ozali ngunza ou bien ezali mwana ya ngunza? Mwana ya ngunza so mériter nini? Ozo mériter nini?
Et ne pensez-vous pas que les gens là qui viennent prier et pas il y a papa na yo que mais non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Biso nyonso toza basali ya Nzambe. Tangu papa ozali ngunza mwana azali ngunza te. Tangu papa ozwi appel ya Nzambe, mwana ozwi appel ya Nzambe te. Ezali berere o esengeli to corriger. Et surtout dans Nzila Congo berere wana ezali belé. Totika kosala honneur ya bakambi na biso. Parlons de Mfumu Kimbangu. Parlons de Mfumu Mpadi. Parlons de Yaya Kimpa. Parlons de Maman Zinga. Parlons de Maman Mafuta. C'est ça. C'est ça. Totika ba tendance. Onga nazali muto wa boye. O biso bato ya boye. O biso bato ya boye. Non. Non, non, non. Total à Kintwa Dieu ezaki na 1921. Papa Ntwalani. Lolenge nini basala ki misala na Mfumu Kimbangu. Bien que bazalaki mikolo en âge. Mais ba mikiti saki. Bayebaki nini ezalaki kati ya Mfumu Kimbangu. Total à Mfumu Mpadi. Lolenge basala ki misala na Mfumu Kimbangu. Oyo basala ki 5 ans, 5 mois na 26 jours na boloko moko. Elika mususu yango wana tokozongela yango. Mais biso lelo, non, non, non. Kombo ya Mbuta Mpadi, toche Mupanzi. Kombo ya Mama Nzinga, toche Mupanzi. Kombo ya Mama Futa, toche Mupanzi. Ngunza, yemo kaka mibimisi. Kama mukie, oui, parce que Mfumu Kimbangu waza leader, soto misi kombo ya Mfumu Kimbangu, allez, yemo ngunza, omibimisi susu. Nde eloko ezali kosala ete, to sangana te yango wana. Pona ba honneur tozwaka banzitu su o tozwaka mtazomona nani esengeli azali kolo ya nani esengeli a diriger nani azotala honneur yo yazwaka ba makesa o batambulaka na ye. Est-ce que excusez-moi un peu na bana bino na poko lelo vraiment to sola vraiment de continue vraiment apesa la mana poko lelo Mfumu Kimbangu makesa ni bino mona tambulaki na bango. Venez me répondre, mon numéro est là. Est-ce que Mfumu Kimbangu na 1921 c'est qui entouré na ma keso bendenga nini? Still we wuti wapi? Still we wuti wapi? Tango ba Mfumu Kimbangu na bandundu. Côté wapi ba tient na champ de tir ba des 120 tireurs. Ba ma keso ni bazalaki pembeni. Mais il était entouré qui na ba Angelou. Oh après avoir tiré ye masa sata moko côté na nzoto te. Mais yo nanga makesa pembeni. Tobanga nini? Barankine leki. Ngunzo liko tambula su yo moko te. Ba makesa basala pembeni. Mais batika Mfumu Kimbangu atiki nyonso ki na loko te. Laissez-moi vous dire ça ce soir, soki boye bakate. Nyonso batikela biso. Ba ange bitumba batikeli biso. Même ndenge zali ko toka bongo na este parce que ignorance n'aime te la tibiso. Je vous le dis ce soir. Ignorance est la tibiso. Ba ange bitumba batikeli biso, ba ange ya nyonso ba ange nyonso batikeli biso. Na lo lenge ni ba prière lo lenge ne sengeli to bengela bango. Ba o ba yaki le 4 janvier wa na 59 na benga ki bango. Na benga ki bango. Mais actuellement ba ngunza botone partout non. Okende ngunza. Mais ali ko takata ngunza nini alobi ete yake no sebitumba na est. C'est ça. Toyoka ginde kontinga yoki yo bazo sangana bagene tala bandeko totika komikosa. Totika komikosa. Président Kabila zalaki awa. Tomemie na ba memba berere wana. Oh yo zali président Bilaka, balobaki 4e président, yene mtakosala boy, yene mtakosala boy. Et loko malunga sala miezate. Et siko sou même bêtise, même berere wana tene ko tonso pa fachi. Mais non. Soko yebi makambu loba. Soko yebi te vanda kimia. Vanda kimia botika aventure ozoko sala bangunza.
siko mutu nyonso ndeko ngai naza na clé mutu nyonso ngai naza na clé ba clé yango ezali boni nana azali na vrai clé oyo sim oyo ekofongola mboka ekende liboso nana koya kokangola mboka ba clé ezali combien oui bino nyonso oza na ba clé kimbangisa bia eza na clé église noire bia eza na clé ACK aza na clé vuvuma aza na clé ba église nyonso nzila ko baza na ba clé siko vrai clé eza pa ya nani boya nango na émission boya nango tokoluka biso tokutana na bakonzi boya na yango tokobisa bakonzi ke non ngunze ntela aza na clé po mboka ekende liboso otika baventure wana tozali konyokama pasi ezali na Congo tozali konyokama ndeko tozali konyokama nde tolobaki to olie totombolaka bakombo na biso moko onga ngunze ntele onga boye non totombola kombo ya Mfumu Kimbangu totombola kombo ya Mama Nzinga totombola kombo ya Mama Mafuta totombola kombo ya Mfumu Mpadi ata na bango beyamba na biso totiaka bafoto na bango totika biloko wana ata na pola ata na kose yo ngunza bache foto na yo bache foto ya Mfumu Kimbangu yayaki mpa bache ete mutu a se sacrifié batumbi ye nelongo na mwana na Mukongo yo zali ko reconnaître yete yo bandimi balata ko qu'est-ce que toi tu as fait déjà nini yo sali to beki le to soko sola lelo mato ndeko ntinga zoko pesela ndeko ntinga zoko pesela lelo yo ngunza nini eso sali batu bando kolata bando tambola na longi na ona nzoto nini eso sali nini yo sali en tout cas ezali passe. Nous devons débloquer ces pays ici. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Mfumu Mpadi na Mfumu Kimbangu bavandi sika moko na boloko. Ils ont fait 5 ans, 5 mois et 26 jours. Nini bango bakanga kuna toyebite. Kaka ba désordre pamba pamba. Une autre version, je vous dis ce soir. Bande ko ya Katanga babengi ndeko Nsingi lisusu. Ba voice to sala ngoti na téléphone. Balobi etende konsingi. Kuna na Congo kuna na Kinshasa. Na Congo central na ba province mususu. Eloko batikala na eloko moko te. Wana bato ya Katanga. Ils m'ont appelé babengai to solaka na bango. Babi bato nyuso zoko yamba wana batikala su na eloko te. Kibonzambe Mfumu Kimbangu atiki yango pa na biso na Katanga na Mfumu Mpadi. Do bango nyonso wana bakanga bisaka baya. Oh, théâtre de chez nous bien ndenge nini. Qui dit vrai? Nana zali ko lo bosolo. Nani zali ko lo bato Katanga batomboki. Batomboki. Et je pense que tout ça na bango émission bo Rolanda bango. Batomboki. Babinde kontingi bangunza na bazoya na batika baventure wana. Basa na eloko moko te. Ngape songi songi na ese bango te ba osanga na bakisa bitumba este. Bona sala nini? Hein? Na ese bango bongo. Ba tike so eloko moko te Mfumu Kimbangu na Mfumu Mpadi tongo bakangi bakamna wezo batikila ngo pa na biso na Katanga. Donc soki boza na posa ya kimia, soki boza na posa makamba kibonzambe, il faut bokanga kwanga. Bio na Kinshasa, bande ya Congo central, bande ya province muzu, boya koyeko le manzambe na Katanga. Eza passe. Et pour le sujet wana, je pense que tu peux un sujet à plateau spécial. Prochainement, tu auras un sous, tu auras bien ça va ngunze belé na plateau, tu auras belé un peu na mayo tali sujet wana. Nini yango Mfumu Kimbangu na Mfumu Mpadi bakanga. Parce que toyokaki une fois, tolanda déjà une fois papa na biso, Mbutankusu. O to pesi mbote déjà. Tokwa suka mboka. Na mission na ye ici alobe eloko wana. Alobe ezana makambo esengeli toyeba. Oyo Mfumu Kimbangu bakanga na Mfumu Mpadi. Balobi yango matuta, matukanga et matubinda. Makambo yango ezali ni point d'interrogation. Et ndenge tolobi, nous allons inviter bangunza tokolobe na pe na tina ya sujet wana. Teba nini yango bango bakanga? Nini yango bango baloba? Parce que en tout cas, trop c'est trop. Souffrance ya Congolais,
souffrance ya africain ezaka ndenge nini bozola muka bokanza ke bozokende liboso ndiye bozokozonga kaka na nsima. Donc on dirait situation mabe ezali koya kaka makasi. Mais botala en terme bomengo oyo tozali na yango na mboka na biso. Est-ce que yom tozali kona nde konsingi na poko ya lelo? Oki kozala na situation ozala ngo belo lenge nini? Mais ceux qui tozali na situation oyo, pona nini tozali na situation oyo? Pona nini nyonso ya biso ezali ya pasi? Fanon lobi ete l'Afrique est en forme ya revolver. Oyo gâchette nango ezali na Afrique, précisément na Congo. Mais sengeli toyeba. Nous les Congolais, et sengeli to sala vraiment nini? Donc on dirait pas signaux sur le monde et pas na biso. On dirait souffrance signaux sur le monde et pas na biso. Mais qu'est-ce que nous devons faire? Tozali na ba prophétie ya malamu oyo fumukimbango atikeli biso. Tozali na ba orientation ya malamu esengeli tosala. Orientation oyo batikela biso, ba prophétie batikela biso. Mais jusque là, donc on dirait moi na moko boye papa na maman batikeli biloko na vitrine balobi ete soki nzala kende kolia. Ye nzala bande zo balukaka neka ka congolais. Amiye bakati azanani. Azanani. Fumukimbango lobi na biso nini? Na liboso toko kende. Mondele kokoma moto moyindo, yo moto moyindo kokoma mondele. Ti lelo na notre socialité. Notre socialité. Na monde yo moto moyindo. Surtout biso ba congolais, tozali bato to mipesi mingi na prière. Mais solution ezate. Pas c'est la tibiso. Koufe la tibiso. Nyonso la tibiso. Mais mokolo ya yenga yango pas na biso a prière etikala ka pe dimanche. C'est chaque jour to kendaka be yamba. C'est chaque jour. Pas de changement. Changement ezate. Chaque jour changement ezate. Mitema pe to liko bongola te. Bolingo ezate kat na biso. Okende kote ba chrétien ndenge moko. Oya kote ba nzila kongo bangunza ndenge moko. Bolingo ezate. Yango wana soki pona ndeko ntingi. Amwe ba konzi bakanga kaka ba église yango pe. Bakanga ba église. Parce que oui na Covid, to sala ki 3 mois to sembela gité. On dirait que la sikodo et le remoko peut changer que ça langote. To fandi ki na bandako to sembela gité. Tu vas na bandako pendant la Covid, tu vas na bandako to sambela gite. Tu kende ba église te. Soki to sambela someli na bandako na biso. Someli na bandako. Peut-être soki bakangi ba église, hein, peut-être trop moins changement. Parce que trop c'est trop. Tu zali ko sambela et loko, ezali ko laisser ko sambela ezate. Nyonso pa na biso ya pasi. Nyonso ya pasi. Soki to lié d'endoté. O pasi. Soki mundele atindele okale songo ya latite eza pasi tala degré de commune yango soki mundele atindele lutu ya lelite eza pasi bandeko est-ce que on peut tout accepter donc comme même na niveau ya kolata sous-vêtement ya mundele et vous trouvez ça normal et chaque dimanche aussi to ke ba église oyeso zo ko sala zo beta maboko musuku tabiote sous-vêtement yebite ya mundele yango eumelaka mais ndeko ntingi so ngoli sous-vêtement na ye ya pesi yo okofia ngandoki so na ba rouge na lati hein okofia ngandoki okoli ngoko sous-vêtement ndeko ntingi te yo lata mais ya mundele eza kitoko ya mundele eumela yo folata ya mundele eza pasi kuso bate tozo kokende wapi tokomi wapi toza wapi pona yo moto moyindo eza pasi. Et vous pensez que biso vraiment tozangi nzambe? Vous pensez que biso vraiment tozangi ba sauveur? Vous pensez que biso vraiment tozangi ba ange loup to kobela ntango pasi? Parce que nanu to socialité.
Non, to solité. Et je pense que Ninge Tolobaki Nebandeli, nous allons organiser un plateau spécial. Natina Tolobel un peu ma soleil en Kamba. Kamba ya 1921. Yango. Il y a 2024 ou bien le Lengenini. Tolobi na batu nyonso balandi biso na poko lelo. O baza na posa ba na plateau spécial Natina Itali sujet wana ba komela biso ba benga nde konsingi. Parce que en 1921, quand on a quitté, c'est ça que le côté. Bamboka, banda komora bongo bongo, tout ça. Mais le qui nous retient en camp n'est commis. Pourquoi nous retient en camp n'est commis? Jérusalem. Si quoi moutoune de konsingi, sujet de konsingi. Kamba il y a 21, yango wana Jérusalem il y a 24 belo lengenini. Parce que tu as la vérité, tu as. Ozala Kimbangise, Bengan de Gontingi, il y a parti de l'émission. Ozala Mouta Vuduka, Bengan de Gontingi, participe à l'émission. Ozala Mouta Seka, Bengan de Gontingi, participe à l'émission. Ozala Mouta Église Noire, Bengan de Gontingi, participe à l'émission. Bengan de Gontingi, Joie numéro 1 de Gontingi, nous aurons la pourquoi Lelo. Sujet plateau spécial, émission prochaine. Nkamba 1921. Yango wana Nkamba 2024 belo lengenini. Bengan de Kontingi yako intervenir na émission Congo Racine. Oye zalaki Fumu Kimbangu chelo boko Sasuka muzina de Nzambi ebembe lambuki. Siko yongunza ekomi okene kosimba makasu osimba nkula osimba mpemba pratique oyo uti wapi. Fumu Kimbangu na maloba ya pamba Sasuka muzina na Nzambi ebembe elamuki maladi esili mutatele magate atelemi mutayoka kate ayoki abo yo nanga siko ba pratique comme belebele to faka mai nde mai to bwaka mungwa ne mungwa to buka makasu ne makasu. Bengan de Kontingi na tina plateau spécial to lobele un peu mai etali Nkamba ngunza nyonso sikoya komi pe ke kosala Nkamba na ye source ya pouvoir ezali wapi ba ngunde ko bangunza biso bande ko nzila Congo misala bandela ki wapi origine na biso ezali wapi siko ngunza yiso komi atu mboka na ye oye pe asali Nkamba na mboka na ye mutu yiso zo kende kosala Nkamba na mboka na yo tolobi bien plateau spécial na tina etali Nkamba Nkamba ya 1921 yango wana ya 2024 belo lenge nini Bengan de Kontingi ba oyo baza prêt ya koya ko participer na émission wana. En tout cas bozalaki ebele ya kolanda magazine Congo Racine ya pokwa lelo to fingi mudute to zokisipe mudute mais tozali ba soda ya Fumu Kimbangu ndenge moko alobaki ete na 4e génération bokomona mupepe asike koya et émission Congo Racine et yé pona ko promouvoir maloba wana ozana posa to beta masolo ya Fumu Kimbangu Bengan de Kontingi yaka na plateau to ko beta yango sans limite ozana connaissance na mai etali mamba Fumu Mpadi Bengan de Kontingi yako lobela yango aw. Merci bozalaki ebele ya kolanda magazine Congo Racine ya pokwa lelo oyo to uti ko beta masolo na biso ninge bobo mesano ya bangunza toko silisa bongo te sans kopesa bambote na balandi nyonso émission Congo Racine bozali ebele beyambe ezali ebele obolandaka émission Kontingi obolandaka émission Congo Racine et je pense que tozo sabino émission zakaka moko pona message ya bangunza pona mate ya bangunza ezali kaka émission Congo Racine tobo sanité benseignant ya type bumbu tozali komona bongo vient na biso Michel topesi bambote belé bongo professeur Émile Bavuna topesi bambote belé
ingénieur Bob Diazola bambote belé, professeur Dadi Makanda Mungwangwa topesi bambote belé, ndeko Lula pe tobosani yote bambote belé, ce que vous allez kolanda biso bongo Merlin Malueki elongo na bana na papa na bana topesi bino bambote belé, tobosani te équipe technique Mida Mayoka bambote belé, Placide Menayaku topesi bambote belé, Nganga Léon topesi bambote belé, et bongo Yemoko Cordon Tsumbu en tout cas bambote belé. Merci Nandenge Bolandi Biso Naboke Binyoso Kembo Kuzulu Tata eba mama Kunza kalunze iko Tata eba mama Kunza kalunze iko Ija pasi ya lumwenene kalunze iko Kanani walukudidi Zozonga nguza ntoto wa usuka sezisuka Ngunza kalunze iko Ija pasi ya lumwenene kalunze iko Kanani walukudidi Zozonga nguza ntoto wa usuka sezisuka Ngunza kalunze iko Ibambuta yebaleke Kunza kalunze iko